Et yo coïncidé Pascal Chiyoka a sa camarade ya producteur ya monene Gauthier Mascotte. Wana abano travaillé 2016, 2017, 2018 na période ya Covid, Corona, parce que y en a 2019. Tant au Covid est bandit, ne ayako kata musala na 2019. Mais à travailler na exotique wana boyo ki da parcours na Kinshasa na nenga yepoto. Ni chroniqueur, ni journaliste, ni mutu ya média, ni photo na musicien. 2019 kanga tiki ko sala na shop ayako tika ndenge nini. Ingénieur de banque o batu nyoso bayebi Gauthier Mascotte. Aye ayota la camarade na shop. Amoni camarade na azogangela Rudolf Nkosa alias Tonton Promo. Abi mais mukolo bozo gangela ke pona nini. Abi ongulu na ngati. Abenga ke ti lelo sur la tombe de mon père na kosi. Pascal Chiyoka abenga kaye abenga ka Rudolf Nkosa alias Tonton Promo abenga kaye ngulu na ngati lelo. Habite ngulu nanga. Abi anozo gangela ka eboye. C'est pas bien. Ayokele mawa Gauthier Mascotte après Pascal Chiyoka a présenté par Gauthier Mascotte. Il dit Gauthier Mascotte yoka baboka ingénieur de banque Gauthier Mascotte yeyo. Gauthier Mascotte a bengié, a apprécié quelque chose et a puis apprécié numéro naé. Si tu as un petit souci, tu m'appelles. Tangu sikoyo lobi nango, balalipe lobi nango, ayo benga Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte a ébissé non, oza mukolo, ko sala boye, tout ce qui travaille na ba noir boye, et puis a bengi na Pascal Chiyoka, ko traverser na ba noir boye, et sa propreté se mbila ye ba contrôle nenge zalaka, et sa pena risque makasi même pour na yo, ba go kangape shop na yo. Des mascottes ayo lobanaye na 2020. Kingai nazo peso idéologie yo foko ma chroniqueur. Oh non, comme chroniqueur ndenge nini na ebine mamango salate habité déjà en donc de l'université oza déjà na mayele. Bwana mascotte ayebisa ga ibongo oza déjà na moi mayele na yo. Okoko ma chroniqueur soki kaka na like so ba ligne de conduite. Nde mascotte ayo sombele caméra assommelier ordinateur né à bandi ba émission na 2020 s'il vous plaît. Wana tonton pour moi en 2020 a bandi ba émission nga bakali déjà na zalaka chroniqueur et nga bakali lelo na sabino na zalaka journaliste d'investigation to sola lelo na ba preuve boza calme TV za radio te. So botali photo nanga oyo. Botala ana sebo mona septembre 2015. O ezanga na musicien o Félix Oisé quoi. Botala na se awa kota ba commentaire bo mona septembre 2015. Cette photo a été publiée en septembre 2015. O photo nanga Prince Bakali. À l'époque déjà 2015, Félix Oisé quoi, ça Félix Oisé quoi ya leloté. Wana Félix Oisé quoi musicien succès fou. Bato bando yambaye généralement à l'époque soza na kombote o yambaete soza mayele te o yamba waze kwate yangoyo 2015 septembre botala na se botala pe na se wana ya photo ona che bo mona ke eza photo ya 2015 o nga o Félix Oisé quoi wana sko 2015 nazala déjà chroniqueur ya musique muto na yambi aza menuisier te muto na yambi aza footballeur te muto na yambi aza musicien. Ye wana na tchela ke micro. Et puis na yamba na carrière nanga Félix Oisé quoi. Na carrière nanga na yamba 4 fois. S'il vous plaît. Na yamba Félix Oisé quoi. Na Kinshasa. Oto sur la masola Kinshasa. 2015. Na la na potote. Biso to wa bleda roto e poto kala trote. To na ba 10 ans na poto nante. 2015 déjà na yamba ka Oisé quoi. Wana Rudolf Nkosa alias Tonton Promo azalaka wapi. Potom boloba bomona neti mutu so sali bandeko mutu nyos tuté ala na facilité ya ko se vanta kaka ke ngana sala bo ngana tete ngabongo te bato ba yebinga bato ba yebinga bo kansate no senga bakali
na nzimi na opté na koma na position moko boye pona ko sepelisa bino te nde fonga na koma zoba te nga bongo te nana ba empreinte be émission ezali avant na s'afficher la Koffi Olomide na vie nanga déjà na tiela ka micro biso sola na ba preuve tokenda musika te oza bakali na Koffi Olomide awa nana vana koma na Koffi Olomide 2019 wana Rudolf Nkosa nanu journaliste pe nanu kakate soi-disant awa Prince Bakali 2019 na Koffi Olomide Rudolf Nkosa azana noté Rudolf Nkosa ngana sola na ba pro journaliste investigateur 2019 na ba preuve ya ngwana bo mona na sia na ba komi 2019 na tchade ya Koffi Olomide micro boyoki ndenge na expliquer bino parcours ya Rudolf Nkosa alias Tonton Promo ndenge aya poto Mama Nicole Malonga. Oui, allô Maman Nicole, nous sommes en live. Mo. Na monogramme. Ouais, pas de souci. Hein. Mais à ça la rendre na epsa gwana. C'est là. Bon, c'est là s'il vous plaît, na Maman Nicole Malo. Original Koloma Solo awa toza Nicole Malonga Koloma Solo moi ça banda otika na âge à 5 ans babo ya basambwa on comprend voilà ya kosa si magasin na poto mona ezali awa wo mona pe na YouTube parce que bakala zo ba contrat ya boye Maman Nicole Malonga aye ba contrat zoya promotion bino mo sakana na batu merci Maman Nicole merci beaucoup Maman Nicole Malonga awa toza blagité tozonga siko na histoire na biso ngai bakali 2019 o déjà na sala na Koffi Olomide relation na ngana Koffi Olomide eyo banda ndenge nini boyo kalisolo na lakisi bino déjà 2015 na sala émission na ba waze quoi 2014 na sala émission na ba Adolphe Domingue na oyela no ba photo na nyoso ba preuve na nyoso na oya nango ngana bandi internet 2013 na bandi ba stage professionnel na ba télé ya Kinshasa 2012 wana Rudolf Nkosa aza wapi ngana yo bana relation na Koffi Olomide na 2020 wana Koffi Olomide aza na Tanzanie featuring moko aino sala na Diamond nazo sala émission na matete na Ronaldinho aza vivant ancien musicien ya King Kester mené à son âme et puis ancien musicien ya Koffi Olomide Bobby Ronaldinho makambo na olo banabino Merveille Rambo aza vivant pendant que nous avons l'émission, des fois, on a une chasse à l'émission, on a une émission, on a une connexion pour appeler les à trotter. Tant qu'on a ici émission, on s'est connecté, on a un appel manqué, il y a Merveille Rambo. Tant on a rappelé, parce que Merveille Rambo, pour une petite histoire, on a rappelé, Bino, c'est un frère et ami. On a yébié, avant un musicien ébélé. Depuis 2014, 2015, na la déjà la photo ya Merveille Rambo, tout ça la émission na bato ba Facebook na ngaso bokoti bo la photo na Merveille Rambo na 2014, 2015, s'il vous plaît.
na yambi ye na gare centrale to sa l'émission na balabala. Alors tant Merveille Rambo bengi ngai wana azaki na Tanzanie na Koffi Olomide na moni ba appel manki na ye na rappeler abiyaya to ala ina Verambo yem tanda luka solola na yo via lela yo for ya osakana te via bien en tout cas pecha na yebi boulot pecha na yebi koloba Verambo wana na 2020 Merveille abenginga abinga na bimi na tikiye azana hotel na ye nga na bimi to na Tanzanie zwa numéro na ye benga ye. C'est par là que nga na zwa numéro ya Koffi Olomide na benga ki Koffi Olomide. Boyo kalisolo ndenge nga bakali na yebana na Koffi Olomide. Na yebana na Koffi Olomide teke non, Koffi Olomide anda oleka na boulevard, amoni jeune mo wazo sesengana nda azute. Na yebana Koffi Olomide teke non na mwana mo fleuri voisin ya Koffi Olomide te. To yebana bongo te. Na bengi Koffi Olomide au téléphone. Koffi Olomide na se présenter oui allo ezanga na bezanga Prince Bakali abi oh Prince Bakali on a mon appelé mo émission ba kisi njoka ba tout ça yo pena yo na bi wingai abi ah vraiment est-ce que ozanga ndena mona na TV na la mulaito la mukuse et Koffi Olomide lo bala nga bongo ba tout o ba ibi Koffi Olomide des fois alinga kwa amuser moi galerie quoi voilà so yebi était peut-être au quoi en vouloir y mais c'est sa façon na ye to ce qui coûte wana bien en tout cas petit na ngai na lela yo fo na lela be émission na yo au sala boulot na yo bien yo ebika bundela ba ministère tout ya mboka ça fait du bien parole au Koffi Olomide lobela na vie en wana na tunye na bi na sali semblant na bi osala ki habite na Tanzanie vraiment na ya vendredi comme ça samedi côté là na palais et loko Koffi Olomide lobela ka ya wana. Boyoka siko côté apport ya Kisinjora et Yaki. On a commencé avec Merveille Rambo ou appelé un numéro. Tant on a silisi na Koffi Olomide toujours devant Bobby Ronaldinho aza vivant bo tout na mambo na solo là. Caméraman nanga à l'époque na travaillé na cleboa.com. Marcus Ngangeli yende na ino filmer na ye. Na bengi Kisinjora. Alors Njora na autre solo na Verambo avia za gentil to solina et bien en tout cas avia bien sepelananga na sala boulot pepele abia vrai vieux et lo njora lo bainanga yangwana via sola wa à l'époque njora za pas Koffi Olomide njora yebi Koffi Olomide ko lekanga Merveille Rambo yebi Koffi Olomide ko lekanga po ba banda na ye ngana ndo travailler na orchestre na bangote njora bi OK comme ça sera ye oyo zongai wa ba sekala pe na yebi pala Koffi Olomide te na yebi ka ke avant na mo fleuri mais na yebi pale na été njora biya o zongai comme ça to kinde nzela moko via sola ne pepele na yebi ke akabelo la to ke pe na njora tangu to ke na njora tina ndako ya Koffi Olomide ndo beta scrabble tant koti ba annoncer Babakali na Kisino boko tsa bango vraiment boko tsa bango to kota tant to kota mon pa wa yamba vraiment yo pena yo pena Prince Bakali pena tout ça tout le monde na TV yo ayambinga tout ça ayamba kinga très bien azala ki trop gentil na ngai ba servir bisope ba ji ya komela nga alcoolique munene mena mela ki secret jorango bisoto la ba hypocrite te que o melamo eneken na yo melamo boyo tengana meka masanga te hypocrite na loba ikuté on na melaka boy tete na bay secret ka so eza est-ce habité mela pe o moni ko melaka na bité secret kaka to solo lipe a bien en tout cas félicitations à l'ingay na mona yo au sala boulot na yo bien on avait parlé bref avec Koffi Olomide to tikala koyo kanapé te Kisinjora Koufite aza vivante que Ngai Bakali naza attaché de presse ya Koffi Olomide Ngai Bakali na sali contrat na Koffi Olomide bandolo bela Koffi Olomide chaque fin du mois salaire na yo eza autant non c'était pas comme ça c'était que défendre la valeur parce que aza valeur sans ignorer Koffi Olomide c'est un grand dans la musique congolaise. Nga Bakali na force te a déstabilisé yete.
yango na live na nga liboso to na sala sortie médiatique na nga na live na lobaki que nga bakali na loba suma ma musique ya Koffi Olomide te en bien ou en mal na koloba te. Et c'est un message na bato nyonso baozela bakali a déstabiliser Koffi Olomide a finga a loba oyo selo bango nde baolingela nga bozwa nga te. Moi je parlerai que la vérité, rien que la vérité. Nga na za bongo. OK? Nga na za bongo. Donc ba live na non histoire la con o bozo sala. Moi pour moi ça me fait ni chaud ni froid. Moi ça me dérange même pas. Pour naebi ke naebi o nga na za. Et un message na bato nyonso bolo bake ezata eza mu pepe to zela to peso quelques jours to mona ndingo kosila. Bandeko tangu nga na sala boy na okende classe mamsu makolo bokina na ngati tant papa na nga do travailler na Onatra bato nyos tu ba yebi immeuble ya Onatra na boulevard nga papa na nga do travailler wana papa na nga zala chef de service na Onatra tant papa na nga do la mkatongo ke musala po atangisa nga bozala te de yoso luko silisa nga fola musa papa na nga o akufa soit la muki apesi yo accord après nga na sili tant que osengi accord pa papa na nga te akufa la muki pe sécurité c'est très difficile soko silisi wana OK pe ama indombe OK pe Équateur oyo senga siko na pouvoir ancestral il faut yeba pe bango pour na mongala 100%. Merci beaucoup. Alors, ça a commencé comme ça. On n'a pas fait 3 à 4 ans avec Koffi Olomide à Kinshasa. Voilà à l'époque, aucun chroniqueur y a pris sa ligne. Ce qui n'a pas démontré le contraire. Je dis bien chroniqueur y a pris sa ligne. Oh, il s'est décidé que tout ça n'a valeur pour la musique n'a pas mounene. Parce qu'à l'époque, on était avec des héritiers Watanabe, avec des Ferré, avec des Fali. C'était comme ça. Bah, chroniqueur, nous sommes là qui capable ba jeune. Bah, non, tu as pena ba vieux, moi, kate, que, et moi, solo, bela payé, je peux y attaquer, vieux, ayepe, à sali réplique. C'était pas comme ça. N'a la premier chroniqueur y a pris sa ligne. Oh, on a ces décidé qui oh, mais Koffi Olomide aussi, c'est une grande valeur. À ça, image de la musique nabiso. Pourquoi pas qu'on défendre y? N'engaï na yaki ko sa position, il y a pour défendre Koffi Olomide. Mais pendant que je défendais Koffi Olomide, bon ça la rétrospective. À l'époque, nous allons défendre toujours héritier Watanabe. Et avant de connaître même Koffi Olomide dans ma vie, j'étais déjà avec héritier Watanabe. On a 2015 déjà, si je ne me trompe pas. Bah, président Desi Kabushkop à Yebi, à Zalagana Angola, président Desi. Ah, Mama Congo, est-ce que vous avez 6 parenthèse après on a parole? Bonsoir Bakali. Bonsoir Mama Congo. Avec ta permission, on a paramètre après aux paroles. So paramètre non moulaïté problème té. Pona na musala. OK. Donc du coup, ngana héritier Watanabe déjà na ebanda na yeba 2015 président Desi Kabushkop oboyo kaka travailler na général Bentou Kangama na Angola. Équipe wana oboyebi ya Kabu ya Angola. Président Desi Kabushkop oboyo kakume uta Kabushkop vient na nga ya tongo déjà 2015 na zalagana ye. Ba staff ya wata ba Dr Kinkani ba vient na nga. Ba Charline Pakalingomba ba vient na nga. Bangonde ba basala suke no wata linganga mingi po wata tala ke no petio aza petit na biso ya palais azalagana ba vient na nga na ba massa na nga c'est kaza petit palais. Ça a commencé comme ça. Wata lobelanga orchestre o eza orchestre na yo. Wana vana iba Koffi Olomide na fina ngai à l'époque 2015 Natsuki nanu wana pona pesa Mama Congo parole comme ça na musala
Nazo continue toujours. Merci Bakali. Bakali n'a fait passer un message na tonton promo. Na lundi moi passage nenda mbutanga za kina nene ya. Bon, eza ba vie na ye. Et l'on nena lo baka tonton promo, totika la professionnelle. Tu peux aimer l'artiste faire rigola. Au koko lobe la faire. Ce que ça choix na yo. On va pas t'interdire. Mengelo kona lobike, ce qui chroniqueur, Azasima artiste, j'espère que vous avez des contrats parce que artiste, chroniqueur, Aza quoi journaliste, Aza na pona lobela, bola muna mabe, yaba artiste nyos. Na yebite, soki bakali depuis oloba ki okoma neutre, soki oloba kike okoma epaya, kosala epaya artiste Fally Ipupa. Et loko na yoki, confrère Nabiso alobike, ozaki infiltré epaya Kofi, na compte ya Fally Ipupa. Et ça n'inga pas si. Bon, moni est moko, qu'on défendre l'artiste, je vais bien. Mais il faut venir dire des choses au besoin na ba preuve nango. Il faut pas que toi, kaka kolobali kambu, pour tout ça la plaisir, na public moko, pour public au yoso défendre, ba monaka kolobaki. Qu'est-ce que Fally va gagner? Ya kokoti ça, Bakali, et pas ya Kofi, pour akendo ça la Kofi, nini. Pour akendo ça la Kofi nini. Donc par là olingi olobanini que but ya Fally eza ko boma Kofi. Mais obi ke makamsus toi ka kolobako eza vraiment trop méchant. Soki bango soki ezaka bongo c'est que bango tout basala bongo pour la plupart ya bato ya presse batambola na ba orchestre. Batambola siko Fally pa lobanini que Kisi Njora pa eko boma ye envoyé par Kofi. Pour biso tout oyebi amour ya Kisi Njora pona Kofi. Toyebi tan o Kisi Njora sala pa Kofi. Siko tolo banine Kisi Njora zongi pa Fally po aya envoyé ya Kofi po akende kosala Fally mabe. Un moment photo arretaka. Soko lingi no artiste mon côté lobele siko lingi. Eza bien te. Fally ako gagner nini azwa Bakali akende kotinda e infiltré kota pa ya Kofi pour kende pour aya ko memele information nini o Fally azana ngo besoin o ayebité pour Fally afandi plus longtemps na Kofi koleka Bakali. Fally a travaillé na Kofi ba koma ba nzembo ba yemba. Siko information nini oyo Fally ako kende ko introduire Bakali et pas ya Kofi pa memele nini. Eza mawe makamsu toyo kaka. Eza mawa. Ba risque msusu bozwaka pona ba artiste pona kwa ko salir batu misusu. J'espère que vous êtes bien payés. Nga batu susu baka kokosa o mama Kongo ba futie 500 par-ci par-là. Bino mo boloba ke Kofi a futanga. Mais bon moni que tant Kofi a lobi ma be ya héritier, je suis venu. Bolamu ya Fally na lobaka na mabe. Bolamu ya fere na mabe. Eza bien te hein. Eza bien te. Fally azobeta musique, faire obeta musique. Okumi saka fere, loba makambu ya fere. Okumi saka Fally, loba makambu ya Fally. Mais ko mema batu, bakotisa na mitu na bango ke Fally atinda Bakali akende ko s'introduire et pas à Kofi pour a gagner nini. Est-ce que Bakali na Kofi ba na problème? Déjà pour commencer, est-ce que Bakali na artiste Kofi Olomide ba na problème? Ba na problème te jusque là. Ba soinité ba wele lo côté. Eza kaka po Bakali depuis et puis yemoko Kofi aloba yango Bakali akomana ye neutre au milieu du village. Mais pour la vidéo moko oyo Kofi yemoko azo confirmer que Bakali leki yaya. Bongo siko lelo soki Bakali a continué ki ko ba mabe ya Fally et que Kofi to moni Kofi sur scène na Fally Bakali ngo suka wapi. À un moment il faut arrêter hein. Ba classe ba Bakali biso to sala ngo kaka na réseaux sociaux. Ba Bakali batangi ba classe pona misala oyo. Ba koki ko salinya ka derrière artiste mo te Bakali a lobby que pour l'instant aza attaché de presse ya Wata confirmé par Wata et confirmé par Bakali. Donc ça veut dire quoi? Il parle de l'orchestre de Wata. Mais ce qu'a moni makamu, ya liaya na ye, Fally Ipupa, ya malamu, alinga loba, oui. Ce qui mutu, ngape ba moment moko bonobe ma bébélé à Jean-Robert. Mais natali nabi, na lobi ma bébélé, tika na un mot pena ko caresser ye.
Ce qui peut bakali à Monique, alobi ma bébé a fali. Tala bino tunde bozana boka bandiembo a fali nandako. Bino tout o boza ba pro fali. Boyo kaka po bandiembo a fali eza goût. Et c'est na bino. Kolobela mutu na niveau ya musique ezo ko empêcher bino boka musique inete. Bon ça la ka semblante. Pour musique a fali soko tie d'esprit ya pio. Momi ou jobo fandi pembeli boyo kango. Nini ko sa assemble ko? Musique a fallu za pona ba amoureux et puis ça moi tueke moi lengi bo tu na ngam tu na bina na kombo na baleko na bina penda Marlène Tessa na balé po boyebi bilengi wana bosala assembla na minute yo fallait que Luka boma kofi mais pas Toto Promo tu m'as dessus hein na tu ko na besoin au moins na minute Toto Promo biso toza ba chroniqueur musical na makamno stolobelaka. Soko za likambo loba ne t'adresse pas à Bakali. Soko moni makambo Bakali azo simba fere et se pensiote yo yako simba héritier simba fali comme azaleka yaya. Mais quoi ko baba connerie que fali introduisa même Néné elle était choquée. Peut-être elle ngako ebisote mais même Néné azaki choquée. Ce n'est pas bien. Batona ko sonaka entre biso ya oluka basala muninga no confrère no mabe na nzela. Eza sous-souté, ça ne se fait pas. Bakali n'a pas dit du mal de quelqu'un. Bakali a bomi moutouté, a fingi moutouté, parce que Bakali a banoba mabia fali awa. Tout le monde l'appréciait, hein. Il était apprécié. Ce que soit le bi bola moi fali. Ma beza wapi, je vois rien de, non, mon eloko moke, oh, bino bozo, ezo choqué batu awa, ezate, qui sinjora, alongwa pembe na falit. Akendara pas héritier, bon, batu ba sepe là. Akendara pas kofi, batu ba sepe là. Lilo pas zongi pas, et pas ya fali. Azo sa la carrière na ye. Moutou da moutou aze, c'est qu'azo se retrouver. Yozo se retrouver, c'est koza. Photo promo, ça y laka âge, so sa ba live. So sa ba live, ça y laka âge. Loba makambu, pour batu ba comprendre que ozo lobe ya vérité. Ko buka lo kutate obebisa. Okoko lingano fali te, mais koloba ke fali atinda Bakali, bimi penza lo kuta ya makasi. Onengana baka Bakali yango wana. Ozana droit ko mabolamu ya fali Bakali. Ozana et puis yeba keso ki fali abeti concert na ye, oboma fali te, olongola pe ba fali te, olongola pe musique nete. Ata beti concert, wana poso okokota na yo muto osalwe loko azate. Po bango tu na ebi kende to lobela bango ata mabe ke to linga musique na bango ko kasate kendo bande ko ba mabe afali e yinisa batu fali e yinisa nango mutu te soko kena ba fete omona kaka ba bibi ezobeta ba mede ezobeta même banzembo ba organiser banzembo fali banda carrière ko banda album ya droit chemin chilelo réussite na réussite et là comment ekufeli wana ezate et nous tes collègues on est avec toi chacun fait son travail. Tozana kambu ya artiste ya koloba, ya bola mutolobi, ya mabe tolobi, mais entre biso, on n'est pas des adversaires. Yo so mona ba avocat, baza binemi, jamais. Un petit procès moko ensemble. Yo so mona ba juge binemi, pourquoi biso to koma binemi par rapport à quoi? On est là avec toi. Biso ba collègue na yo tozawana, continue à faire ton travail. Tant qu'ozo finga na ote, ozana droit ko critiquer ne biso tout au salaka. Tu as le droit d'aimer Fali. Parce que ozaki non a problème pena Fali. Ozape moutali bosote au changer nos de côté. Voici, merci beaucoup. Merci Mama Congo la plus intelligente. Merci beaucoup. Lil Mayele, Mama Congo, merci. Bon, to continuer. Wana ezalaki idée à Mama Congo en tout cas. Intervention na ye est très importante. Et ça me va droit au cœur. Merci pour la soutien indéfectible. Nazonga na parole langa place nazalelaki. Nasaleli bino déjà lecture ya ba relation nga ndenge na yebanaki na héritier na Koffi Olomide. Bandeko tala boy sitenga te na lobande to yelaki poto. S'il vous plaît. Ndeto yelaki poto boy sitenga te na lobayango ndeto yelaki poto. Tonto promo yeba yango kenga Bakali depuis obanda na kombo nanga na réponda yote. Et tant on a yepe lelo, est-ce que moni na bengyo Lil Koko, o moni na bengyo Lil Mukolo? Non non. Tonto promo yo robo tangati. Nga na mwana na yo. Yo ko obo tanga na bengyo Lil Koko te, na bengyo Lil Mukolo te, na bengyo kaka kombo na yo Rudolph Nkosa alias Tonto promo. Muto yaya nanga Gauthier Mascotte a commis sa chroniqueur. Pour Gauthier Mascotte aza yaya nanga ya famille, kota bo mama nanga, so ozui Denis Lesi, ozui Gauthier Mascotte,
ozui yaya nanga fali batamboka moko nando ozomoni na obenga fali yaya eza ya flatterie. Je n'ai rien à gagner franchement. Nazobenga ye yaya asa mutu ya kote moko na ba mama nanga. Munoko yaya nanga zoloba eza munoko oyo fali alobaka. Tanga zoyemba na tieli bino générique wana parti mona ndo zomsa simaboye. Fala zoyemba ngoya o ngoya ngeloba nini mama no na munoko na biso. Asa yaya nanga munoko nyoso solo fala aloba place mo boye to ali dianya to ali bolo aloba yango se ba warrior solo ba sa ba yoka partir te fala aloba bongo tangu fala aloba to ali dianya to ali bolo eza munoko na bino soki bino ba warrior bosa awa boyoka te côté o yaya aloba to ali dianya to ali bolo eza ni toza mayele toza makasi biso tozalaka bongo. Côté o alobana to ali liana to ali bolo engelo ba toza mayele toza makasi. Tobo mona lobaka aigle wana e ala pamba te. Asa pena véritable aigle. Asa pena elombe. Tanga mi benga Mobutu azalaki mu Congo te. Bo excusez-moi s'il vous plaît. Attends ba tribalisme to meto relater kabino ndenge ya descendance e continuaka. Mobutu azalaka mongala. Tango fala mi benga mongala. Pono sala lokola Mobutu ndenge azalaki fo sala mongala lokola faya sa mongala. Tango mi benga Mobutu azalaki mongala. Eza état d'esprit. Ngana ya nanga to bomana nani. Tozwa nani na mona ya tana vina ngate na yebiete na atakaka ya nanga. Pona yebi kaza fali. Ba mise baze belé na Kinshasa na tina taka ba ngote poani. Kabose kutu na yamba yambe plus fois d'émission. Bon mona dia na sa ba critique ya Kabose. Mais na takaka ya nanga pourquoi? Na takaka ya nanga. Pona nini? Pona nga luka bo changaka. Tango na monde yake bo changaka esiliti. Na luka suni. Est-ce que nga bakali na woleka bo place ba congolais ba sata 10 na woleka inaperçu. Yorobo sok mon ami la personne mo te place aux amis. Na takaka parce que na yebiki asa fali. Siko jalousie nyonso wana tout ça kaka pona zo kote la yaya nanga. Te bandeko Nazolo bango une fois pour toutes na lobaka yango lisusu te. Nazolo luka musala pa ya falite. Nazaja chroniqueur nde na fani ala fongoli live nanga musicien sa aw. Ngamo nazolo ba 2200 aw. Na bato ba otana ba fenêtre ba ata so ba combien. Musicien sa te ngamo na loba. J'ai le pouvoir là. Ya loba ngamoko ata 10 personnes pe batalanga. Parce que naza bakali. Et boye bayango, bino nyoso ba chroniqueur ya empire des mensonges. Nga bakali mutu na lobby. Ba chroniqueur nyoso ya internet na respecta kabino. Mais mutaleki nga bakali na koloba azati. Bomoni nga boko tiela nga mizi, boko sala bino nyoso kuna ebele ata ba 20. Mais nga na saka nga moko na defendre musicien na nga na obeta no bakao. Nako lobby samokili nga. Nana makambo na yebi na ko lober e lobby samokili. Bref année. Lelo na makambo e koma bongo. Pona sala ki critique ya faire egola te mais ya concert ya faire egola. Pas faire egola ya Hervé Gola. Non. Concert ya faire egola les padres. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est un artiste musicien. Et qui suis-je? Chroniqueur ya musique. Tout ça va partenaire plénipotentiaire. Héritier avait joué ici. Bah, il y a les padres. Bah, ça, les critiques, il y a musique, il y a héritier. C'est tout à fait normal. Nga péton, il y a bêti. Ça, les critiques, il y a musique, c'est tout à fait normal. Pourquoi il y a un lobby simokili? Et bon, et combien de chroniqueurs, oh, bah, lobby, peut ma critique, il y a concert à faire. Bah, lobby, coûte les kayanga. Na monde, bah, lobby, que non, bah, musicien à faire, écoute, to lembi, na biso, bah, voilà, bah, ça, bah, critique, na, bah, musicien à faire. Mais nga na lobby kunate na loba gi faire beti musique na kitoko na critiquer ku côté musique te musicalement parlant na bi faire beti musique kitoko mais côté batu na pesa finanga na batu mususko ya batu mususo ngeza ne fete bo monisko grandeur bo comprendre que na salaka bakali
Bon, comprendre que dans Salaka Bakali, Rudolf Nkosa alias Tonto Promo. Yo au sala promotion ya Adidas Arena, double Adidas Arena. Ngai Bakali na sala promotion ya double Adidas Arena. Oui, na ebi que position nga siko et au permettre ba golo banzimela ngati. Mais ba golo ba sa conscient na motema na bango, ba yebi qui suis-je, ba yebi nga onga na zali. Ba yebi promotion onga na sala. Ba yebi promotion onga Bakali na sala, mokile yebi. Je n'ai rien à prouver. Tout ça là est belé. Ton os en a dans la live. Ton os ça nyos boyebi. Sikoyo. Oui, je vous comprends. Beaucoup qui dit ma bogeyo on dit ma pété et déranger ngate. Mais na moté ma boyebi on la sala. Et boyeba yango que même si je travaille avec Héritier Watanabe, même le courant ne passe pas avec Héritier et Ferré, même ba mise mususu que bon mon ngana leki na ofinga Ferré. Na ofinga Ferré te. Faire lelo oyoyo ba chroniqueur mingi ba ndotona na ING Arena ba finga mamari ba finga faire oto yebi lil mapango sana mapango ne belé mais ba finga ye mingi ba sana ba finga eke asa locataire boye bien ngote ba finga mama ya faire ba finga faire mais lelo ba sana faire pembeni ba sana ye boye bisanga peut-être conscience nangeza trompeuse na finga mama ya nani na finga mama ya musicien nani na finga musicien nini en dehors ya muziki nga non azate ce bolobi que non au sala critique ya oui na ndo baba segana ba segana ndo ko segana concert ya ba chaki rideau concert ya ezali par exemple 5000 batu ba yaki 1000 ka sezaka on a sali pa ya faire école. Parce que pas ya tant ando ko sabatu bongo bo beta ki maboko tangu ya faire école tant na sali yango ndesko bo moni Bakali zoba na zoba na binote bo sakana na ngata mukete yo Rudolf Nkosa oyo alias Tonto Promo yo séparation na ona wata yo uta wapi boyo kalisolo ndenge Rudolf Nkosa alias Tonto Promo akabwana na wata. Nana Bossani qui est au chemin de la gloire et bimi. Rudolf Nkosa alias Tonto Promo. Makamon Olo Balabino, président de Zika Bushkop. Xavier Lopez 10 en match à Yebi Ongana Zoloba. Abenga Bango asa la promotion ya album. Bakotsa na kati ya promotion. À peine 2 mois de relation na Héritier Watanabe. A 5 héritiers mimila mwana ne. A mimila mwana poto. Bande kobo yoka. Tonto Promo abe banana Héritier Watanabe la pulga. Bon, Tonto Promo na zone niansi yango bien. Ngana linga ko benga nyama na kombo nango. Rudolf Nkosa alliance Tonto Promo, Lil Koko, Lil Mukolo. Abe banana Héritier Watanabe po aboya ko memela ye mwana na poto. Soki botie tembe, soki aye afongoli munoko, nazo bimisa passeport ya mwana na ye. Ti lelo, passeport ya mwana na ye. Isali. 2 mois de relation, na mutu, ata zo bango. Nga pe kofelo mda mi manga poto, to sala 2 mois de relation, te. A mi manga poto après 6 mois de relation. Mais 2 mois de relation à héritier, à sengi héritier, à memele moi na poto. Héritier, à memele moi na poto, te à balou keli héritier. Mais vous là, vous êtes pas vrai, vous. Nga Bakali déjà boye bisanga. Na changé ma loba pa ya musicien nani. Po ba musicien no sala na bango bien. Celle musicien ndo côté la teka fali. Bon, to sala ngo peneti bino pene busala. Bino nyonso bo kumisa yo tonto Promo Rudolf Nkosa. Alias Tonto Promo. Okumisa wata makasi na vina yo. Lelo ozana fe regola oma ofinga wata. Bongonga sikoyo lelo oyo yo pe. Se na zongeli ya nanga e déranger no poani. Boye sa chroniqueur na zala mutu ya mutute. Lelo akomi pe mutu mususu. Boya tourna nga fe comme problème. Tala ba warrior. Bo bengana nga bo bengana tenga koma fali na munoko lange ko longwa te leka yaya. Bo mata bo tala.
Atabo sali ba lettre que noto bakali to lingi na biso te atabo sali ba live tala na mikoti sina nko nga na mikoti si penana ba warrior tala bo atabo bo ke no sa ba live ke to lingi na biso bakali te tala na yo luka musala pa na bino te mena lobby nga pe na changer maloba ndenge batu nyonso ba changer nga dena tika la sima nga zoba na bango o biso bangala to banga belole na bango nga belole na bango bango nyonso ba changer bona changer te na changer na nga na changer maloba na ndimi yaya osala na réseau yaya oloba ba double discours yaya oloba ba temps yaya oloba ba droit chemin yango biso nyonso na droit chemin nga yo pe na zo ya kaka yaya nga yo na kotika la sima te likamu ni batu nyonso ba changer nga na tika la sima mokilango to ya kotika batu na changer na ko bandoki jalousie nyonso la kapo na leka yaya na fingi nani na lobi mabe ya nani bato nyonso nazalaki na bango bien déjà na lobi ke noto kabwa na kimia na otanga komo na bango na ndenge mabe te na ofinga mutu te bozo tindelanga bato baya kosala nga mabe mpo na bomi nani Belgique France mobima bo faire sillonner ba maître bato nyonso baluka bakali bazo tambola na ba plateau partout po baluka nga baboma nga mpo na fingi nani pona fingi nani nga zoba na bino ba mingi ala bosala bango na lelo boyi ba finga bino lobit lelo bosana bango nga sko zoba na bino na fingi mutute ka pona ntibike yaya na nga asa yaya na nga na saleka yaya ante nga na bino na fingi nani na lobi na nga ke kofelo mide na ofinga ete na osala toujours reconnaissant envers ye po amemanga poto ndefo bokana nga bongo na reconnaître que faire ego la concert na ye musique et ça là qui au rendez-vous mais côté plein nga Prince Bakali na mona sala sold out te ndefo bokana nga pona bongo tala bon matabo qui t'a fallu numéro 1 héritier numéro 2 Fali numéro 1 héritier numéro 2 na suki wana pena bon matabo kita bino ba bolole oyo obozoya Prince Bakali pe ande to yebeli falo kandi falo yamba yo bona la sona complexe a goya beaucoup mona ba musicien na la sona complexe a mona ba musicien muta memanga poto na nisa kofit asa ka miset la misa mukete yimta memanga poto faire ego la boakanga héritier yemba anga nyoso jibe boakanga wera kutu vie nanga babina filé ba Ibrator et tant d'autres ba déplique ce qu'on a ça pas complexe ani fali yaya nanga fali numéro 1 fali légende vivante fala sali makambo musicien congolais mo sala on a noté ngamu tuna lobby sikoyo ngamu tuna lobby makambo fala sali na muziki musicien congolais mo ba noté jour moko be basaki boyo ka ba vérité tala na ça binoa j'ai trop souffert moi à cause de Fali. Falo nyoko la biso. Tika na bengo penata Fali lelo pardon. Pour trop de ki yaya na okolo ba vérité te na omona ka na zo caresser mingi. Tika na bengo Fali lelo. Falo nyoko la ngai na kenda ko matana voiture mo bo ya munzibu. Munzibu wana na ke okuta yeso cha misiki ya Fali. Na tuna ba komba ba musicien belé ayebi bango ta yebi ka abi lui Fali seulement. Falo zanko yaya. Maya ngwesa pina mela na mai poso na oloba mama yaya na so transpirer pono nyoko la batu boy ko munji bona so loba ngake ayebi ne ka yaya atude na bi bongo kombo boy abi il fait quoi lui attends lui là il fait quoi nabi c'est musicien tatune bongo lui là abi il fait quoi il chante aussi ah bon baso tuna toi, tu connais qu'à Fali. Et puis, français, sur le mélange, on a l'ingale qui n'a moins nias. Toi, tu connais qu'à Fali. Abi, pardon. Pardon. Pour la mélanger l'ingale française. N'a tout le monde dit, voilà, quand na kante pour la monnaie, mouton, si ma musicien congolais, ma casse boy. Casse ma continue un sentiment, là, on toi, tu connais qu'à Fali. Ce que la souffrance ya bwena mata ba voiture ba ndibu baso lo baranga baso tchaka misiki kaya yaya nanga walo kuta bino leka yaya nga yeyo nanko
Allez, bato nyonso bobenga nga leka yaya. Sans exception aucune. Bobenga nga ya leka yaya. Boke musika te nga na leka yaya nanko. Na fini nani. Bato nyonso bosela nga ba live. Soni na bino na oya répondre bino te. Na oya te. Na oya te. Bokozela trop bokozela pena trop. Leka Gauthier Mascot. Ingénieur des banques. Leka Maître Blaise Bekwa. Coach olympique 5e dan. Leka président Bezika Bouchkop. Leka Dr Kinkani. Leka Mpakali Ngomba. Ah, bino osakala ba jena ba bakali oyo. Hein? Bomoni ne no sa live maman Nicole Malonga. Wa tretaka o bana baso ngo koma na ba système. Ngo ma batolo. Ngo koma na taille moko boye ya bien. Maman Nicole Malonga asawana na Château Rouge. Nasana ba tunetu ba dodition de la défense. Na ba yebi dodition de la Congo Jidoka Munene. Ba Kevin Cheval Samson Europe ba cédé à Lamba. Ba maître Churambo Mosana raison, maître Churambo maître Churambo ma osana raison. Na barumbu yuma salakata. Bono mona lo wa yuma mo bo lo wa biscuit na bino botafu na ngana na nguba makolo lemba bokoti matete. Pona nini? Pona vérité nanga. Vérité wana bo souffrir pour la vérité wana. Boko sanate. Na ta oyo. Tona delil visa wata fali. Et puis so otali même na millier. Au mona ga bata wata na bata fali. Nde ba stafaka. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique.
J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour... Demandez mes mingaya. TNN. Produit Moko. Aza produit à compagnie Neo Life. Comme on est TNN. Tous en a qui est nango. Ça soit... Ils ont 60 capsules na kati. Tous en a mnini nango. Ils ont 120 capsules na kati. TNN na sala amin. Premièrement, TNN ils ont pour nous sur famille à tous en bonne santé et aux malades qui consommer TNN. TNN a produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et TNN penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade de ça que tous sont malades ma maladie chronique que zotungisa lelo mokili ekufa ndenge nini ekufa na biloko tolia ba ngreshi ke tonzi na kati ya ba biloko tozolia bataka bakisa ndende na misuni bataka bakisa ça ke bomba misuni na bango ta mulai na ba fruit ba veg biloko nyuso tozolia tonzi na bakisi na kati yesu koyo ayeko aye tant tozolia biloko wana ebomeli biso ba cellule na santé na biso nde esalami ke no tokomi ozwa maladie oyo tozwi ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa bacellule na biso soki cellule no alie azongi en vie soki akufaki cellule ezongi en vie soki azalaki ya kobela akomi en bonne santé nde mpe esake nga na yo tozala mpe en bonne santé. Alors le quoi to liaka chaque jour il faut peut-être melaka ye ayeko sala musala lo basikoyo et à part ça ayepe à part ça a sokola pe makila a sokola biso makila tant to mele makila na biso sokwami ba cellule na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya kwa sobe ba nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on liaka pour ma bomo etonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté mais na ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi elio donc TNN ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango ça to c'est la TNN ça vena bien pour la santé mutu nyonso. Donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa na bisusu ozala kuna obino yango za mpona maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tona bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so ko sali so WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer nga maladie nyozango na comme ça pour sonner le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko yebisa yo ko utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça epelé to ko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages to na ngoye ba vidéo to na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique milelanga ye a booster énergie muto amela TNN aza muto aza bandi na âge à 12 ans mata on amela TNN ya bana exact osala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobela ka na vidéo mususu oyaka tolobela ka pelo toloba ka TNN na lobela ka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya TNN luka biso na numéro na pesio tolobela yo na expliquer yo TNN ou bien otindelo ku na expliquer yo TNN ou bien otindelo ku tu photo na ye na explication ni nyonso tu peux comprendre en anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage ya muto AVC lukanga na opesa yo melela nga TNN oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé
mele langa ye tozala traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki olo dépenser na traitement milai tozana nango pe kuna memelika aye pe okomi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo priene dala nga nazobela te mina melaka ngo moni eza ofunga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo nabeka to tafuno ni ngai abela te mais c'est la ricane na sino que nazo zobela te tu nyonso mela abon attendez sali soki ozingai soko moni que non ngolu zabiso pe facilement ataka na chaîne yo talela biso yo soko luki biso zabiso facilement a produit triétoire en produit Neolife Neolife c'est soit produit naturel ba produit ça produit naturel eza bio maman ba produit ça t'aimer belé lukanga pour maladie nyonso au problème terre babota raté au problème libido koto papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida ici la te me comme ça mutamona na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko tozana kisa bongo o moni lexi ye soko melepe ba maman balingana bango chokote maman balingana chokote le kwa maman Pacifique soko zo melaye a comme ça tena o kitoko le kwa ba bébé a ba bouton ezala te azosi sa ba bouton a comme ça ten kitoko o nzoto santé ekangami ya sumunene tozo lio zo mela nous on peut bien mais santé nzoto a comme ça santé ngebu azo bongi sapé qui sotaka dans katine so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambu trienel solution luka biso partout la numéro na pesi bino to na chaîne nota ya biso so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde les chekuta na oyo